na biso tout ya Carrefour de Star TV. Babi Carrefour de Star TV ndema kambu. Là, je vois directement la patrona, Mimi Alemba, mon Canada, et tonga, Moutasara Jessica va bien, la patronne, autrement dit maman sociale. Je vois aussi mon réalisateur, Davte, Montréal, Babi Davte, bon, Kambu. Francis m'a tweet en Australie, Nabi, que ça a branché, Babi, on est bilingue, solo, Charda Kiboka, Yangwana. Merci d'abord. Oh, tout beau, c'est déjà branché dans Carrefour de Star TV. Abonnez-vous massivement. Babi, on est bilingue, solo. Nous avons plaisir et Robert termine histoire vraie. Jessica Betemino, histoire vraie. Jessica Nabino Bolela, moi c'est Ngomba, l'actrice qui domine. Jessica Nabino yeyo, Abingande makambute, boy. Jessica Wanga, l'émission no tout bozela ka Showtime. Histoire d'abiso lelo izanini. Isa histoire ya mawa. Pe ya esengo. Histoire na biso za lelo izake. Mama mo boye abana mobali na ye basali 5 ans bana na bango babota bana na bango 3 bavandaka ndako mobali abimaka kinda musa mobali azongaka 12 heures moko azonga 17 heures aza ponctuel na heure na ye wana donc adepasaka te 18 heures libanda 17 heures ekomi na ndako na ye moko 12 heures mwasi bavanda na mobali abimbai na bimaki na musala azongaka 12 heures mo 17 heures so bakutana baninga na bango nde ezalaka kamwaka na ngai yo bale banimina eko batanga na bango mosi bakutana ye par hasard yo bale mbana nga kutazaka bien mobali nanga azongaka 12 heures mozonga 17 heures mbana nanga atika lo salanga mabe ata mukolo moko te 5 ans yango baloto bana na ye asalanga te lo moko te ya mabe pe wa kuningana nga kutu mobali na ngai aza mobali mabe moko alalaka na ndako te moko akendaka na ye ba 1 mois ba 2 mois pa zongi na supportaka po d'être boti bana boye na boye Moninga bapesi conseil bité yo tireka na mabondeli ba prière belé kaka nzamba osani ni osunga mwasi bavana na mobali mobali pa kendaka azonga mwa liboso babotaki azaki normal mibale aza baba misato pasani normal siko mwasi a comprendre te mwa liboso tobota normal comment mibala ko za baba pourquoi moi savana na mobali mobali nenga bimaka wana azana deuxième femme oka mibende baka bandoki ana deuxième femme mais mobali azonga ka 17 heures moko 12 heures so nga moko tongo yebisa ngai na vali nga mabi nga mona mi lobeli abi Jessica no comprendre tabi ke mobali na nga azonga ka 12 heures mo 17 heures Jessica alingeli mwasi yango Chou nini pe bakutana ni wapi na mobali nanga très bien tikalo osala nga mabete à chaque fois na vanda bakamarana na kumisa mobali nanga ina sala nga mabete à chaque fois ebisanga mwasi nanga na linga ka yo vi nanga mobimba na ozana yo na tikalo osala mabete mutako sa yo te na linga ko mingi mwasi pe avanda na ye bavani pe na mobali na ye mbola kenda ne pa deuxième fois kuna babota bana 4 ananda ku 3 libanda 4 kuna be mwasi des fois bika ke no so mbana ye moi aso ye azongi be mbana bika ahara mwasi una liboso nga nga deuxième femme sana ngelote bavai na bango pe bona be mbala ya mwazonga ni emo pa kini pa mwasi na te mwasi ndaka mbo deuxième femme a comprendre déjà gabi ke no ayibe pa muntu bavanda bango pe normal bavandaka mobani so komi na ndako obike bobo baza so komi na ndako azi téléphone na ye atiki likola mesa appel ekota te eloko te ni message moi c'est pas koza téléphone na mobali azo contrôler nde ezala kaka bona bana pe bayembi papa bana bakelala baba na zaka mo malili mama bon pesa ki mo souci avanda na ye mobala bimi demain mobala bima ke musala te sonenge comme elenge mobala bima ke na musala mwasi akomba nenda ko azobongisa pesa zaki mabe azopopola azobongisa mwasi afandaka moni papier mo uti likolo seni ni ekwe na se papier nini yango aza komi nango pa mission libanda
Abi so papa so za pepele e bimamba mo comme on moi kilo. Oh, mo so comprendre te bi comme kilo boende ni nyango. Azu papier yango akanyango azatengo kana banini ya banini pesa na saka ba bota déposer ka wana. Ah papa nini yango boy. Akanyango kana zaki bonga teli pete loko za déposer ka bien en talongo sima. Moi si pas mbali pasa nini, moi si pas bosa ina ye alali na ye peleki nango. Mobali auti musala ya ba 17 ans za boye. Atala ndoko pesa zu ati. Pesa je papier na ye boy exalté. Siko mo se bi oluka nini nga bite papier mo bina siki likolo awa te papier mo siki likolo po ngezeni abite na zabina vraiment na pousa papier wana fenêtre na mo tina zungi ero bi zonga ka du 7 ka bite na ko zo papier na pona zonga te le to za réunion to se ba 20h 21h ya bi non lo banga mama réunion te so ko ti réunion zonga 17h mais so ça non normal zonga 12h comment ko mela ba bite to pena réunion makasi pe papier mo se yo mona ki ngo te mo se pa boko loba abite est-ce que mona papier ngo tinga na komi na bongisi réunion so bi papier na so ke zete mino ko zwanga mabebi bato lingana ngalo no silikela nga boete osika makasi pe bitina na vraiment na posa papier wana papier ne na posa nango abi ona posa yo puis na posa papier wana moi so bi c'est vrai que non musanga na luka te loko ki musala bongo te na posa papier moi je peux comprendre OK musala bongo te ndenge ni papier ngo za ya ni papier ngo lekinga te comme baye wana mobali pe akene musala donc mobali akene musala moi si patika ne na ndako moi c'était moi zaki na confiance mobali na ye alinga mobali ne mingi abi ke mobali na tikalo osale mabe moko te abi basi me koza be peut-être koza ba camarade na ye asimbisaki ye abi nazuka basi mango atongo na prochette sima na téléphone atiango wana sima mobali moi si mobali akende déjà moi si pas bimi na libanda oni kanepe bilamba oni ka bilamba avant na ba moni amina yo batanga na ye wana ayo tala ye to amina yo tala ye pe ngaba zo kiti te amina pas zu kiti wana avanti abi lelo kuna abi lelo teki te po bando teka ba bijou na zando abi lelo teki ta bitele na teki na ngate na zo lemba amini ba bien ngapi na teki na ngate na telo kutu bona na yebe na moni ozate ko teka pesa na ngota na bena yo tala yo amini pe akoti na ndako bavanti presque yengo zoka makambo akoti pe bavai na bango wana pe kamera netanga koti autala bena ndako bamoni photo ya mobali bamoni photo ya mine wana mobali ya mariage na bana amine ya boni pe koloba avandi ka baotala balie na bango pe basilisi pe wana mine pa bia ngala ke na ngai na presti na ke na ngai pe na tikaka bana bango moko tala kaka leki na ngai zate boina na zonga amine pa senini azongi na ye tanga zongi na ndako abana ndako zonga na ndako bakuti mobali na ye wana yaka pa na ye deuxième fois makuti mobali na ndako souvent mobali na soka ye aye na ye atiki voiture na polele bana basaka na bona kati babibi na bango bavai na bango pe bana baolia na bango mo pe bavai na bona mwasi na ye akosi pe ndo ko to akosi na ndako boy atelenga mobali wana abenzi image na photo esiko bi eza yete ana tune pete azangoka na mutema avana pe mobali wana pe basoli pe mbali pe lisete kokaka te aseni azongi enda comme d'habitude nda mesana azongi na enda ko ya poisson sidawa mambo ekome lengi azongi na ye ndako amine wana avandaka rezonaka foto wana azonika foto wana mwasi mpe kota azalaki azwi telefone mwa mokie atie desima na kati ya telefone wana ntongo atie desima na kati ya telefone wana aomona bamessage oyo batindela mobali na ye papa omona na te mikolo yo akala boye ndenge nini ata kuta okendaka ngo nayebi nga azanga deuxième fois mais ekomi ba 3 mois te ba 2 mois te boye mbongo otindela no ngai mais présence no leki nyonso bana bazotuna yo bana bazolela papa ozomona na te boye na boye ata yebi papa ozomona na te mobali na ngai azala na mwasi mosu libanda oyo deja botanga na yebi te mwasi nesali vertige akoki te avandi ye mona mabele aolela aokamwa abi mobali na nga nayebi na makambo te abimaka ntongo azongaka 12h mo 17h mwasi yango balingai na ye wapi
mwasi yango bakutani ndenge nini ti bakoma ntina niveau ya kobota. Mwasi bavandi te malinga mobali na ye mingi aza melo na motema bokotuna mobali. Mwasi abeli ya maladi mali estoma baso bakisi boye na babombi bika lisolo yango. Mobali nde akendaka mpo mwasi deuxième femme wana akendaka na ye mpe azongaka na ye. Kokendaki mokolo suka bakende kuna amoni mpe mwasi ne wana mwasi akomotuni bakestion ebele bebi tunaki notana mini nanga mobena mona foto mobe me nayebi te bato mokili bakokanaka foto ngo ndeti yo te mobali mpe atika makambo wana bato mokili bakokana foto nyango ya mino nini yango yo mona foto nana kala bakamono babalaka balika ye bakamono babe osebe nga na bala yo bakamono babalaka te bakamono tutanga na bango te bazaka ba chez les parents. Mwasi basali nini avandi na ye bavana mobali na ye mobali akendaka ye azongaka mobali jumo bayo ta deuxième femme na ye azwi bana ye atiki voiture polele bana nde bando osaka na kati ya voiture mwana moko atikali na kati ya voiture to atikali na kati ya voiture bana mibale bazuna bakela siko ona atikali anosaka tema ye mtalinga osaka na trop na kati ya voiture atikali na kati ya voiture ponge yibi aseni alali avant la porte avant na nini na sima alali mobali pe comme d'habitude akendaka na ye pe akoki 17h zonga mama na papa bayebi kaka da bana bakote déjà bakela na bango bavandi pe papa sani akumbi voiture moko tina ndako akomi pe na ndako akoti pe na ndako nda yemi mwasi na boso na makambo wana kipango kusute akoti pe na ndako yemi pe mwasi na ye asepeli bona malali bala ka boye bala ka mona kana butu comme à partir de 23h mwana kati ya voiture azolela parce mama na bi mwana ndako nanga na bana ba bébé te mwana azolela pena mwana bébé akoza ba 3 ans mwana akoza ba 3 ans ba 4 ans mwana azolela boye ndeni aza wapi mwana azolela mwana bango pe moko abimi na libanda mwana azolela ba 23h babimi libanda baluka mwana azolela kati ya lopango webi te obokidi biso mwana kati ya lopango oni mais lopango na biso eza clôturé moto akokota ndeni baza pe na kati ya lopango mobali pena pusa na tiko ta voiture boye amona mwana na kati ya voiture olelaki mwana olela na kati ya voiture obola kamo yebi ole kati ya voiture ayesi mosi elanga na clé de contact ayeli clé wana atafongoli voiture nanga fongola voiture amoni mwana na ye moko ya deuxième bureau donc bana bando saka na bongo esika na kati ya voiture ponge yibi alali mobali pa contrôler te bika chauffeur basaka na bongo bongo azungi na ndako mwana banzo olela abimisi mwana libanda mwana bena leli pena mingi akompenser ma ya misu mbola okamwa bi mwana nani mwasi akambi mwana nani te bebe tokotona ndo na spiko na tongo nde nini te tokota kaka te eza mwana ya amina nga mo bona kendo kotala ye siko amina nga te ma alingaka bana ye balinga osana voiture nga minde ayaki nanga boye ayaki na boye akoti pe mwana mki na tongo mwana kumde ya 4-3 ans ye basi mki na tongo amutuna papa we mama mwasi moko azoka papa we mama ndeni te papa wepi mama te na biso mona mama boye na boye mwana komo loba siko moko mwana komo te papa oza ndako na biso te ndoko na biso ezaka boye te papa ndoko na biso na mona baya na ngai boye ona mona bato na yebi bango te papa ozosanga pa mama siko mama na kabisi yebisi mobali na yebi yebisanga vérité pardon makambo na komona ngo sérieux yebisanga vérité juste eza nini mobali abisi bana yo toswana pokwa mwasi akomonake nde baza na mobali na ye baza subongo te akomonake bavérité moko ebombami na kati ya mobali ne wana ayebisa ye vérité juste eza nini mwasi mobali mpe akende ye mosala akepasi akezongisa mpe mwana ndenge atikaki wana akomonisa mwasi na yebi poko kosala boye abi poko kosala boye vraiment mwana ngai mpenza okende ayebo na boyebi te osalaki mabe ezalaka te mpona nini te kutu mosanga komo remarke bloke belebele moko ye aye na pokwa ayebisa bete mwasi na ye azungi na pokwa mwasi ne patile biloko ali asisi basokoli bona makobisa mwasi ne lisolo ayesi mwasi na yebi eza boye nazalaka na deuxième femme mwasi akama ozalaka na deuxième femme yebi wi nazalaka na deuxième femme kuna bota bana misatu basi mibale mobali moko mwasi avandi mwasi banzi olela bi papa na ngai
oza mwasi yango journée mpe mokolo nini oyaka 12h mo 17h olingi na mwasi yango wapi komo kosala nga mabe boye komo kosala nga mpe na boye a chaque fois ndo oloba na nga keno nalingaka yo na otikala osala mabe ata mokolo moko te osali nga mabebe mpona mabe ni oyo nga nasali yo na mérité oyo na mérité lelo abi pourkoi kosala nga boye oza mabe abi Jessica noyeba te nasala nini mwasi yango mobali yango pase nini orke mobali mwasi yango mwasi wana deuxième femme aza camarade na ye oyo batangana mpena oyo nde baliaka na ye bamelaka na ye camarade oyo akotala na ndako foto wana amonaki eza mobali na ye ayesi eske koyebisa kolakisa nga basimi oyo eske eza mpenza ya yo abisi oyo eza basimi na ngai natiaka yango so nakie kuna so mpe na ye ana change basimi mpona yo remarke te boye na akomesi mpo kosanga boye azwi basimi wana eselakisa wana mwasi nango ka deuxième femme abi te bebe na olakisa yo te nayebi biso deja lisolo limbisa ngai nazaka mobali na yo boye na boye mwasi azwi telefone ya mobali akoma okontrole atala bafoto amo bafoto ya mine na ye mpenza camarade na ye propre oyo batanga na ye oyo ayaka na ndako bapartageaka lisolo ya kolia ya komela ateke ya mine na ye vraiment ye moko avandi akanga abi Jessica nakondana ya mine na nga te mobali moto alingaki ye ami na ngai yebe ete ke wana mobali na nga ami na ngai alingi na mobali amoni ke mobali azali na bamoyen libala eza ta ndimi deuxième femme siko na osala abindi na sabi na yeba te na osala nini nalimbisa ye ou bien nasala nini azwi telefone azwi abengi ami na ye wana naza mposa okutana na yo tosolola boye na boye mbala epabi na ntongo na yasi mbala oke mosala te tosisa makambo yango lelo abi yaka na bana namona mpe bana kala yaka na bana nyonso okoyebi akuta boye na bana bacharte voiture na akuta ebebaki abi te yaka kaka na bango bamina epa ye wana ba 13h bakoti wana mpe na ndako akuta ndako amoni mobali na ye abi ye mwana nasa motema mpe na motema nituma nebeti abi akoti avandi abisi evanda avandi kolo mobali atuni abi oyebi ye kamani ba mo abi na bui mpe mina abi na okuka te abi wi nayebi ye papa bana nga yimi nabota ne bana oyo azwi nanga ndako nga navandaka boye abota bana misato bana nyonso yango bango oyo 3 ayaka mpenza ya mona yeso mobali nanga ona yebi so keno ya mwa asaka ba 2 mois 3 mois ayaka te boye na beye abi abi le jour nayaka ana mona nanga foto mais nandimaka teke kozala ye mpo nayebi ke bato mokili bakokanaka me nayebi teke oza mobali nanga abi foto namonaka non à chaque fois on avandi no raisonnant kaka siko no yeba te abi mobali na ngai ai basimi na abi na zoe na abi na lokota basimi na ndao na tsona telefone na mona ba message me na yeba te ke zaka yo tongo speaking nga kaza na deuxième femme nde na moni ba photo na yo na teli ba photo na moni ke eza yo camarade na nga abi na posa condamner yo tabi na condamner yo te parce que mobali na ngai abi yo oyebaki te mobali mpaza mabe po akosaka nga na yebi te ke yakosaka nga akosanga za na mwasi mosu libanda mais na ndako so aye na yebi oyo ayaka na ndimi te ke no akosala nga mabe abi nde naza bona oyeba te abi Jessica na oyeba te nasikela ye mobali na nga tobandane na pasi abisi lelo koma bongo eza mpe mo ba grâce na ngai mo ba soutien na ngai opesa ye sala boye kende boye oye abi Jessica nayebaka te na oyeba te nde nasala nini abi nazwa bambongo na ngai ya pasi abi na dépasa bambongo na ngai papa biso opesa nga mbongo natanga na opesa mobali na ngai na bino okende boye kebunda mosala boye somba boye sala boye esimba abi na ndima na kata classe po ya continuer na mbongo na ngai ya papa biso siko nazoka bombenga ngo natikela mutu mosusu naza pe na etonso osala mi na ngai na mabe te parce que nayebi ye bien azaki bien na ngai abi atikala osala ngai mabe ata mokolo moko te siko noyeba te Jessica na osala nini abi Jessica pardon mais quand on partage lisolo yango bato bapesa yo ba réponse par rapport ya makambo oyo nakutani nango ai bato baloba na yo soki nasala nini abi noyebi te puisque na avandi beno oyeba te ami na nga osinga nga ba pardon noteke na osinga nga ba pardon pourquoi parce que ya sali nga mabe moko te ayebaki te gaza mobali na nga baboti pe déjà bana na osala nini nalinga mobali na nga makasi nakoka te natika ye pa motu mosusu siko ami na nga wana babotani déjà siko nanzima tozala kaka tozala deuxième don tozala debasi nanzi bomengo na nga namoneli na pasi akabola ngo na motu mosusu
tandis que ndo kabulongo banda kala nga na yebi te ndeko napasaka mini nga mpo akomaka lokwa ndeko na ngai papa na nga na mama na nga bakufa natikalaka lokwa na ye babotanga nga moko dakoma lokwa siere na ngai leki na ngai mama na ngai papa na nga so eza likambo partage na partage yango na ye siko na osala nini abija sika na oyeba te nasala nini partage lisolo na bato babone na biso ya Carrefour de Star TV bamekopesa ngai mpe baréponse comment na kosala nazalaka na mobala yango na continue na ye natika ye naboma na ngai ami na ngai be naboma mobala yango biso na ami na ngai totikala obi ndeni mpo na kolinga te bomengo na nga ona moneli pasi ekepa moto mosusu histoire na biso ya lelo ezalaki wana babone na biso ya Carrefour de Star TV bobenga bokoma ko ba message lisolo na partager na bino naza posa ba réponse na bino epesa encore camarade na biso na ndeko na biso ya na biso babone na biso ya Carrefour de Star TV kande na osoloba kande na partager lisolo na bino ndeko na biso aza posa ba réponse na bino ba soutien na bino parce que comme ça est forte ayeba nini osala ba réponse na bino ba message na bino nde sala ke na to yebisa ndeko na biso ayeba nini okoki osala na pesi mbote bele na ba auto bazaki branché la patron na mimi alemba mona Canada ya tongo na pesi mbote Montréal David Tebra na pesi mbote lisu na mama Christine Biaya ma Christine Biaya Liège mama na Kimia Rosani na peso ba mbote peso ozali na bosani te bibish mayamba de Barcelone bibish mayamba de Barcelone mona poto ya tongo boutique pesa na bibish mayamba de Barcelone mutu moko sola bien na bosani te Joba Menga babi Joba Menga Charles Afuna big manager na peso mbote peso ozali rigendo ngala Chata Kiboka Christian Francis Matuidi na peso mbote peso ozali na peso ba otu yanga mbote papa José Ndele papa Jean-Marie Kabengele papa Noël Patience Dawa Sarah Djema Sarah Uma Marina Botamba Marina Malembe Priske Yenga na bosani yote na bosete ma tante que j'aime beaucoup tata mwasi na ngai na lela effort Lolita Bobina na bosete fa Bobina tout na peso mbote Colette Bobina Rit Bobina Kinya Bobina na peso no mbote ebele na lela bino trop na bosanité ya ngai cousine propre Nelly la carnaval maman présidente. Abonnez-vous massivement à Carrefour de Star TV. Ande bilenge solo, ande ba histoire vraie. Na beso ba mbote peso ozali moi c'est pembe. Na bosse binote ba tout bolinga na pesi no ba mbote peso ozali. Quant à moi je vous dis